Gabriel alobaki, mwana na ye ya mobali, alobaki, ke basololaki Diane Makila aza kolinga mwana ya ye mobali. N'émission mosusu elandi, Gabriel alobi, ayoki, asali enquête, alandi, mbala moko abeleli Ndoki, parce que baloba sokomoni Ndoki belela. Nzoka, actrice Gabriel, n'émission mosusu alobaki, asololaki na mwana ebisie mama tala, mbala moko abeleli Ndoki. Yango ebongi boyoka nanu audio oyo ya mwana ya Gabriel ya mobali Gaëtan Kiseka. Boyoka bino moko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Voilà, donc ça dit, le mariage, il faut pas obliger. C'est une chose où il faut se sentir d'abord, on se sentir prêt. Et après, quand on se sentir prêt, on s'allie peut choix convaincant. Donc, on s'allie choix il y a bien, au bal il y a bien. Moi, ça s'allie choix il y a bien, au bal il y a bien. Aujourd'hui, moi j'ai à traiter beaucoup de couples par rapport à Marambo. Je suis en cas. Il y a beaucoup de jeunes au bazo bala pour la prestige. Voilà. Mais il y a la question, est-ce que il y a 3 ans, est-ce qu'ils allaient sous-soukan après 25 ans? Ouais, j'ai fait des études primaires humanitaires, j'ai fait des études primaires au complexe scolaire Eliezer jusqu'en 5e année. Et après 6e, on a la borne school, chose UPEN. Et après, dans la borne 6e, comment on a G1. Première, secondaire, dans le collège de la salle. Je fais toutes mes études humanitaires dans le collège de la salle et j'ai décroché mon bac. J'ai décroché le bac dans l'IFASIC. J'ai fait le graduat dans l'IFASIC 3 ans et puis j'ai fini dans l'IFASIC. J'ai embrassé le monde du cinéma. Mais je suis sur le temps. Je suis sur le temps. Je suis 3 ans. Puis, dans ça, dans les relations internationales. Bon, je suis trop politique. Un peu politique, mingi. C'est ça là que je vais maîtriser. Pourquoi pour ça les sciences politiques? Habiter dans les relations internationales. Je vais mélanger le tout. On va mélanger les tout ensemble. Là, ça va stationner. Moi, je n'aime pas être stationné. Même dans mes pensées, je n'aime pas être stationné. Même quand je joue, je n'aime pas être stationné. Là, ça va plus épanoui. Là, ça et le monde, ça a vu qu'il a touché. Donc, voilà quoi. Ça, l'étude, il fallait chasser. Et puis, je finis là-bas. Quand je finis, là-bas, et tout. Et état civil, tu nous as pas parlé de ça. Ah, célibataire. Ils en charge. Comment ça? Mon Dieu, il en charge. Africain, il en charge pour que soit beau, tu vas beaucoup. Le quoi, on va beaucoup là, pas bateau. Mes parents ont eu la charge, ma charge eux-mêmes. Dans le rôle, ils ont la charge, on a payé 100 bateau. Et dans le rôle, ils ont ramené à 2 balles. C'est grave, on a posé à ma cocotte. Mais moi, je n'ai pas cette idée-là. Parce que ça, il y a un jour, c'est-à-dire, tant qu'on a prêt, stabilité dans un lelo, bon, j'estime être stable. C'est ma conviction. Mais c'est pas peut-être stabilité, il y a quoi, il y a moi, même si on a une facilité à sommer lipa, on a une fufu, on a une manini. Allez, si on a basé sur moi, on a cancer maladie, on a cancer classe, on a un lien entre pas, on a mis là. Donc, je suis encore célibataire, je n'ai pas encore d'enfant. Mais vous pensez quand même au mariage?
je suis chrétien, je suis serviteur, donc c'est de la vie. Donc il faut y aller à peine. C'est de la vie. Donc il faut toujours passer par le mariage, c'est ça? C'est très important par rapport à la religion, la binopé, c'est important. C'est important. La religion, tu as un mariage comme religion, tu as un mariage comme confession. Oh, nous avons bâti les bisous. Le mariage, c'est une recommandation. Voilà. Le Bible est bien. L'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Le Bible le dit bien. Moi, si ça me colle en zoto, mon bal, ça me colle à moi si. Moi, si ça me bal, ça me colle en zoto, moi, si ça me colle en zoto, mon bal. À Timothée, il faut qu'il y ait une Bible, il faut une Bible pour comprendre moi. C'est-à-dire que le mariage, c'est une chose où il faut y salir, pour mon bal, pour moi, mais quand tu t'es pas marié, quand tu ne veux pas te marier, va en aller. Paul a dit non. Na sengi bino nyonso bala. Ce que moniki ko kana yo ko balate tika. Tika Paul benabi na sengi nyonso bala. Mais ce qu'on s'estime qui aux alrola ngai Paul na moi nga ki libala nga litomba te. Nga libala nga na Yesu ko sani ko bala na yo ti. Bandeko na kanisa boyoka lisusu yangoyo audio ya Gaëtan Kisele. Voilà, donc c'est-à-dire le mariage il faut pas obliger. C'est une chose où il faut se sentir d'abord on se sentir prêt. Et après quand se sentir prêt, on s'allie peut choix convaincant. Donc on s'allie choix y bien, au bal il y a bien. Moi si on s'allie choix y bien, au bal il y a bien. Moi aujourd'hui, moi j'ai à traiter beaucoup de couples par rapport à Marambo. Depuis je suis encore il y a beaucoup de jeunes au bazo bala pour la prestige. Voilà. Mais même toute la question, est-ce que il y a 3 ans, est-ce qu'ils allaient sous quand on a après 25 ans? Ouais, j'ai fait les études primaires humanitaires, j'ai fait les études primaires au complexe scolaire Eliezer jusqu'en 5e année. Et après 6e, on a la borne school, chose UPEN. Et après, dans la borne 6e, comment on a G1. Première, secondaire, dans le collège de la Salle. Je fais toutes mes études humanitaires dans le collège de la Salle et j'ai décroché mon bac. J'ai décroché le bac dans l'IFASIC. J'ai fait le graduat dans l'IFASIC 3 ans et puis j'ai fini dans l'IFASIC. J'ai embrassé le monde du cinéma. Mais je suis dans le temps. Dans le temps, on a 3 ans de puis dans ça, dans les relations internationales. Bon, je suis trop politique. Un peu politique, mingi. C'est ça là que je vais maîtriser. Pourquoi pour ça les sciences politiques? Habiter dans les relations internationales. Je vais mélanger le tout. On a mélangé les tout ensemble. Là, ça l'a stationné. Moi, je n'aime pas être stationné. Même dans mes pensées, je n'aime pas être stationné. Même quand je joue, je n'aime pas être stationné. Là, ça l'a plus épanoui. Là, ça a le monde en a vu qui a touché. Donc, voilà quoi. Ça a l'étude, il fallait chasser. Et puis, je finis là-bas. Quand je finis, et tout. Et état civil, tu nous as pas parlé de ça. Ah, célibataire. On a charge. Ils ont charge. Comment ça? Mon dieu, la en charge. Africain, la en charge. C'est pour que soit beau, tu vas beaucoup. Le quoi, on a beaucoup là, pas bateau. Mes parents ont eu la charge, ma charge eux-mêmes. Dans le rôle, ils ont charge, on a payé sans bateau. Et dans le rôle, ils ont 2 balles. C'est grave, on a posé à moi coco. Mais moi, je n'ai pas cette idée-là. Parce que ceux qui ont joué coco, c'est-à-dire, tant que stabilité dans un lelo, bon, j'estime être stable. C'est ma conviction. Mais c'est pas peut-être stabilité ya koyamba mwana te. Même si on a facilité sur ma lipa na soma kwanga na soma fufu na soma mwanini. Allez siko na ba sur moi na cancer maladie na cancer classe na yem sur elianga nzoto pa mana mizela ngo.
Donc, je suis encore célibataire, je n'ai pas encore d'enfant. Mais vous pensez quand même au mariage? Je suis chrétien, je suis serviteur, donc c'est de la vie. Donc il faut y aller à peine. C'est de la vie. Donc, il faut toujours passer par le mariage, c'est ça? C'est très important par rapport à la religion, la binopé, c'est important. C'est important. La religion, tu as un mariage comme religion, tu as un mariage comme confession. Oh, nous avons le mariage, c'est une recommandation. Voilà. Le Bible dit bien, l'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Le Bible le dit bien. Moi, c'est ça mon col en dessous, mobile, c'est mon col à moi aussi. Moi, c'est ça mobile, c'est mon col en dessous, moi, c'est ça mon col en dessous, mobile. Timothée, il faut qu'il y ait une Bible, il faut une Bible pour comprendre. C'est-à-dire que le mariage, c'est une chose où il faut y salir pour la mobile, pour la moi, mais quand tu t'es pas marié, quand tu ne veux pas te marier, va en aller. Paul a dit non. Na sengi bino nyos bobala. Ce que moniki au kokana yo ko balate tika. Tika Paul benabi na sengi nyos bobala. Mais ce qu'on s'estime qui aux alro la ngai Paul na moi na ngaki libala nga litomba te. Nga libala nga na Yesu kosani ko bala na yo ti. Na kanisa boyoki ndenge Gaita Kisele auti koloba. Mwana oyo alobi azali zoba te. Aza mwana atanga pe asilisa bakelasi ndenge sengeli. Mwana arezonaka kitoko. Mwana na kati y'eglise aza mwana te me babengaka ye papa. Ye mutu akipaka makambo etali libala na kati ya eglise. Na kati y'eglise bandeko oyo baza kobala pe ba oyo balingi kobala pe ba oyo si babala balekaka pa na ye pamba te asunga bango na mateya pe na ndenge mobali akozala na mwasi na ye, mwasi akozala na mobali na ye. Alors biso nyonso bandeko touti kolanda crise Gabriel azali kosala. Alors crise wana Gabriel aza kosala pamba te alobi asololaki na mwana na ye. Eske mwana oyo aza koloba boye, mwana oyo abongisaka makambo ya mabala na kati eglise akoki kosolola na mama na ye makambo wana antuka na kamwe soki eza bongo ou bien na yebite soki ezalaki nini. N'explication ya mibale Gabriel alobi ayoka sima alandi mbala moko abeleli ndoki. Alors alobi baloba belela ndoki soki omoni ye. Place wana sikoyo ebendi ngai matoi. Alors soki Gabriel ayokaki alandi elingi koloba Gabriel amonaki teke mwana Diana aza kolinga mwana oyo ya ye. Parce que soki Gabriel amonaki Diane makila aza kolanda mwana na ye, donc ezalaki facile asolola na mwana na ye, pe ezalaki facile mwana na ye atika sanke ye mama apike crise. Mais soki Gabriel aza kopike crise, seke aza kosepela te mwana na ye asololaka na Diane makila. Soki Gabriel aza kopike crise, seke tangu ayoka ke batu baloba mwana na yo na Diane makila bayokanaka vraiment malamu. Modèle basololaka, modèle bazalaka. En tout cas, bakoki kozala na intimité. Soki pe Gabriel atali mwanane ya mobali aza na kopini te, Diane pe bamonaka ye na kopete to na fiancé. En tout cas, Gabriel lokola ayebi monde wana akoki kokanisa mabe. Surtout soki ba oyo baza kobetele masolo bazali bato oyo kaka batongaka te, me bazali basongi ba oyo babakisaka pe babongolaka makambo. Alors
Gabriel ndenge azawana soki basongi babalolaki ye motu balobi na ye fongola miso yango asali crise. Ezali te mwana na ye moto ayebisaki ye. Ezali pe te amonaki Diane Makila aza kolinga mwana na ye. Parce que na yebi ke relation ou bien kosolola ya Diane Makila na mwana na ye nde eza kobangisa batu mosusu. Lokola pe Diane Makila azalaka trop bamike, trop kozala na baningane ya théâtre te, azalaka mingi ndaku na famille. Alors soki bamoni ye aza kosolola bien na mwana Gabriel, bango bamemi sango. Alors mwana Gabriel soki asololaka na Diane Makila eza normal parce que Diane Makila aza neti mamaleki ya mwana wana. En plus Diane Makila aza kobima na semblance ya Gabriel. Alors soki mwana wana pe azali comédien, sikoyo sasali plus de 25 films. Alors lokola aza na monde ya théâtre, lokola Diane Makila azali mutu moko réservé, tango mususu mwana Gabriel amesana mingi na Diane Makila to Makila na bango ekutana. Mais elakisi teke bazali mwasi na mobali. Na kanisa boyoki na audio binomoko. Ye aza na posa ya kobala te. Aza na posa ya kobala sikoyo te. Elingi koloba boye. Mwana ya Gabriel lokola arezonaka bien na likambu etali libala, soki vraiment ababimi na Diane Makila, mama na ye tina asala crise ezate. Parce que ye aza prête na kobala te. Po Diane Makila pe akoyeba genomo yo aza prête na kobala te. Donc soki babimi ekoki kozala babimi kaka pona kosepelisa nzoto. Bien sûr aza mwana ya Gabriel, mwana ya camarade ne ya musala, ezali mabe mama mokote akoki kolinga mwana ne abima na camarade ne, surtout soki aza mukolo. Po tang mususu mokumba ou bien likambo mususu wana, c'est tout à fait normal. Mais Diane Makila aza ko confirmer ke abimaki na mwana wana ti. Azape bazape ne preuve moko te, bazape na preuve moko te, mais baza ko finga ye. Mwana ya Gabriel ye bisika zali alobaki na epe bongo te na mama na ye. Mama na ye ayokaki nde na batu ya théâtre yango aza kotambwisa bongo. Alors soki Gabriel asali crise ezali kaka parce que abangi yango asali crise. Soki abimisi yango pe na media ezali pote apesa bango avertissement. Soki boza na ki camarade, soki yo okutanaka na mwana nanga, soki mwana nanga asepelaka kokutana na yo, en tout cas oyo bomeka kosala yango te. Yango azoloba soko moni ndoki belela. Parce que pana ye ezala basangisaki nzoto to nano basangisi te, me ye abeleli pote esalama te. Pamba te tangu mutu amonaka ndoki, tangu abelelaka abikaka po ndoki alia ye te. Yango soki Gabriel alobi bongo, seke ye moko pe na mutema na ye azasir nanu babimite, nanu basangisi nzoto te, me azande kobanga pote ekoki tangu mususu kosalama. Pamba te ezali biloko elekaka na mokili oyo. Okomona bakoki kosala yango to bakoki na bango kosala te. Diane akozwa kaka neti mwana ya ndeko na ye, mwana wana pe aza kozwa Diana neti mamaleki parce que aza pe na parents ya Gabriel pe bazali batu ya kote moko na Gabriel, j'espère. Yango wana Diane ntengaza wana na mwana wana ya mobali bazana bango na intimité moko te oyo etali mwasi na mobali. Selon ngai ezali kaka nde amitié moko ou bien mwana asalaka likambo moko pona kosunga Diane to Diane asungaka mwana ya Gabriel na likambo moko oyo etali monde na bango ya ciné to likambo moko boye esalamaka nango.
po ngape tangu nazala mwana muke nazala na mama leki moko ya quartier ye likambo mingi abengaka kaka nga azala pe calme alobaka te abimaka te avandaka calme pembeni pe aza na ba jeune garçon ba jeune fille mais soki aza na pose loko abengaka nga sikoyo tangu abengaka nga azelaka batu bazate aye abenginga akei sima likambo azaki nango tolobi na kati ya ndako boyebake na kati ya Afrique basololaka na libanda na kati ya ndako te me ye tokotaka na ndako pe akangi porte alors nzoka biso tozao kanisa batu bamonaka te nzoka nde ba mikolo mususu bakanisaki mabe batinda mukolo mususu ba camarade nanga mibale tangu bamonike ser wana abenginga mamaleki ya quartier na mayele bango pe babombamaki si bamoni tangu ngana kei ba garso wana balandaki ngape na yebaki te na koti na ndaku tosali kaka makambu tosalaka nzoka ba garso wana bagunzamaki na se ya porte bamonaki nyonso tosalaki ngai tangu na silisi nazobima mbala moko nazokende natala bango nyonso wana baza na bavie moko baza koloba sikoyo bazotala nga lokola bamonaki eloko nga nasalaka nga sikoyo nayebaki eloko bazotalela nga te mbala moko bajene wana bakamarade na nga balobi nzoka yo nde mutu okomelaka ye mikanda bomoni nzoka ezala nango kaka pona nakomelaka ye baletre atinda na mboka to atinda bisika eza kokende na poto to bisika ya fiancé na ye donc ye kobenga aza kobenga nga po kaka nakoma makambo ya lingi lokola aza kolinga batu bamona te po batu bayebaki teke ayebi kokoma te me batu azalaki kaka kalme mwasi kitoko yango azalaki kopona kaka ngai ngape lokola nazalaka mwana moko soki nakangi munoko nalobaka rien eloko nasali soki bayebisi nga koloba te yango wana bango soki balandaki nga ezala pona bongo tangu bamona batata nyonso ya quartier motema ekitaki mama leki wana aliaka mwana oyo te me mwana oyo nde akomelaka ye ye ndenga azalaka wana mwasi kitoko aza kodenda nzoka ayebaka kokoma te yango wana soki Gabriel akitisa motema pamba te Diane na mwana ne baza na relation moko bayebi po mwana ne aza zoba te aza mayele makasi pe aza mukolo Diane pe aza mayele pe mukolo soki pe basangisi nzoto mbala moko to mibale ou bien misatu eza pe kaka mabete ezali Diane apesi mwana Gabriel cour ya bilengi ndenge akozala mukolo akobala parce que eza neti bapesi ye oyo babengaka auto stop kanisa ozokende bisika moko mbala moko voiture ya kitoko etelami ememi yo na climatiser na bakoka okei bakitisi yo esalaka bien po mokolo kosomba voiture oyebi voiture nini ya kitoko kosepela yango Diane soki abimi na mwana Gabriel mbala moko mibale misatu ezali kaka apesi ye faveur ya bilengi na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo lazaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.